Abraham atali tata na ye ndenge aza kosalela yango te, ye amonaki te wana nzela ya malamu te. Nzela oyo alandaki ya malamu, Nzambe mpe alobi wana ozosalela ngai te. Tosala alliance. Alliance wana bayokanaki, alongaki. Biso nde azwa kolanda mwana Nzambe ye, papa kimbango ye, papa ye, batikeli biso devoir ya kotonga Yerusalemi. Masengele ya mabe mpe ezali. Kambo ya ndenge na ndenge bato kolaksepa na biso, tolanda wana te. Lini ya malamu, tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santo, nzela tuza kolanda eza ya solo. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Ensa mfumo wetu Yesu Kristo, Yesu la kwa Nzambe wa seditu, Yeuntu ya mwanda velela, bika kalanga yetu tukawa kwa yelevu, se mwane mwanda velela. Amen. Nakumbwa tata mwana pe tata Molimo Santo, tolalaki mate na biso ya tata selo. Pandaki na banzemba bayuda, ake na mibeko, mikana na yetu, bomba to salila, po mukolo wana tobika. Biso dos tozali bakroya. Na kimondi mina biso to bomba to salila makambo wana. Oyo 4e génération. Génération ya liboso tolongaka te. Ya mibale pe tolongaka te. Ya misato tolongaki te. Oyo ya mine ya suka. Kaso totali bien ya liboso ezaki na bato balongaka. Ya mibale pe bato balongaka. Ya mosato balongaka. Pona nini bazaki kobatela mibeko. Mingi totanga na Bible. Salaki boya bi Nzambe abikisaka bango. Oyo ya mine ya suka
tokolonga pe tokolonga te. Mais o bazali balongi déjà bazali. Na groupe oyo papa Kimbangu tango akangami bake boloko 37 000 familles ekangamaka. Mais bamosusu baza kosepela pa bazali. Na tango mpe bapapa bamosusu mpe bazali oyo basepeli. Et biso eske tokolonga ya suka tango ya Noé. Noé pe alongaki. Ye azalaki mokambi. Alors babele ya kala moto abebisaka moto mwingi ye nde alongaki te. Pasi soki ezongaki Nzambe aregretaki bato na bebisi bakufi wana parce que babebisaki kasi baye kobebisa susu na ekeka mine. Kutu tolobaka ya misato wana parce que kolo Yesu wana nanu aye te. Alors amonaki ke apasi apamba alobi kaka na Noé pesa bango mindoko mosusu toka bwana bapanzana. Ne minoko wana apesaki topanzana. Bato na epai na bango programme eutaki epai ya Tata Nzambe. Kuna Abraham abotamaki ndenge batangela biso na Bible. Po nimero da bebisi bato bapanzani bato na place na bango. Sikoyo abotaki mwana Abraham. Amoni sanza abimi afukami asambeli. Moye ebimi afukami asambeli. Étoile ebimi afukami asambeli. Nzambe alobi wana ngai te. Wana nasalaki na maloba. Ngai na yo sikoyo tosala alliance. Alliance wana asalaki bamekaki epe mingi na Tata Nzambe. Mwana ngombe ya 3 ans bomaye salambeka pona ngai membe ya 3 ans taba ya 3 ans ndeke pigeon ndeke ya moke asali ye ndenge Nzambe atindaki komekama okota bowumbu na mokili nanga. Palobi famille na yo ekokota bowumbu na Egypte. Mwana abotaki ye moko pesaki ye mbeka. Mais kuna bakendaki ekomaki meme nyonso wana komekama kolakisa ke likambo oyo apesi eza monene. Yango balobaka na biso bana Israele bakotaki ne bawumbu kobima na bango apesi bango mibeko na nzela. Beko wana kino sikoyo Daniel David bayo komonana ba Moïse Salomo bayo komonana. O nyonso bato bazalaki te babikaki bazalaki mwana Nzambe akobotama kolo Yesu.
Nkolo Yesu mpe aye na makambo na ye. Pole na molili. Yo olandi wapi? Yo moko oyebi ndenge okoyeba okolanda nani? Nzembo wa dirija bayembaka. Nzembo Jésus ayembaki la lumière. Yango na sengi na dirigeant. La lumière de Jésus-Christ. Makatisi na yo okopona nzela ya pole bo ya molili. Po ekolakisa yo nzela nini kolanda. Déjà papa elebe, papa Kabemba, papa Sylvestre, makambo eza koya biloko na mokili toyebi yango. 4e génération eza ya suka po olakisa biso nzela tokolanda. Maloba ekomi ebele epai ya bato baza koloba loba, kasi yo moko kata likambo. Dirigeant. La lumière de Jésus-Christ, elle éclaire tous les mondes entiers. Elle est lui et donner la paix. Elle est venue effacer nos péchés ici-bas. La nuit envahit l'univers. La lumière
Merci dirigeant. Tolani Matei Tata Selo apesi. Azo ba exemple belé. Oyo bazako kamba lingomba kala. Pona kulakisete batu wana balongaka. Tango na biso pe oyo bazoko landa. Matambi ya batata na biso tokolonga. Abraham atali tata na ye ndenge aza kosalela yango te ye amonaki te wana nzela ya malamu te. Nzela oyo alandaki ya malamu Nzambe mpe alobi wana ozosalela ngai te. Tosala alliance. Alliance wana bayokanaki alongaki biso nde azo kolanda mwana Nzambe ye papa Kimbangu ye papa ye batikeli biso devoir ya kotonga Yerusalem. Masengene ya mabe mpe ezali kambo ya ndenge na ndenge bato kolakisa pa na biso tolanda wana te. Lini ya malamu tata Nzambe nkolo Yesu tata Molimo Santo nzela toza kolanda eza ya solo. Yango na bengi bamuta pamba te papa Kimbangu bakangi ye alingi akende. Bakolo batuni ye otikeli biso nini? Nyonso tala na Bible. Biso pe tongo pokwa Bible. Papa batikaki eloko mosusu te. Moto akotia tembe ezali te. Moye tolongola makambo pe tobakisa makambo ezali te. Papa Kabemba tangela biso chapitre na pesaki bino. Merci. Tanga chapitre moko oyo tata mokonzi ya Lingomba mokonzi ya Bula apesaki. Tokotanga mokanda ya petelo ya liboso mokapu ya mibale nzela ya motoba kino zomi. 1 Pierre chapitre 2 versets 6 à 10. Etangeli ezali boyi na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Pamba te ekomama boye nasi na pona libanga moko ya monene mpe ya lokumu natia yango na Yerusalem lokola libanga oyo esimbaka bamir na yango makasi. Moto oyo akotiela libanga wana motema akomona soni ata moke te. Libanga wana ekomisa bato bandimi bato ya lokumu kasi pona ba oyo bandimaka te libanga bamason babwakaki ekomi fondation oyo esimbi lopango mobimba. Epai mosusu ekomama bato babetaka mabaku na libanga oyo yango ekweisaka bango. Babetaka mabaku mpo baboyi kondima maloba ya Nzambe yango nde makambo esengeli kokwela bango. Kasi bino bozali ekolo oyo Nzambe apona. Bozali lisanga ya banganga Nzambe ya mokonzi monene. Bozali ekolo ya basantu oyo ekolo ya bosantu oyo Nzambe akomisa ya ye penza. Mpo bosakolaka sango ya misala na ye ya minene. Ye moto abengi bino mpo bolongwa na molili mpe bomona moi na ye ya kokamwa. Liboso bozalaki ekolo na ye te, kasi sikoyo bokomi ekolo ya Nzambe. Liboso Nzambe azalaki koyokela bino mawa te, kasi sika oyo ayokeli bino mawa. Na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santo.
na kombo na tata na mwana pe Limo Santo totangi mokanda ya Petelo ya liboso na chapitre na ya mibale na nzela ya motoba kino zomi. Kuna tozali komona bazali kolakisa biso elili ya mabota mibale, libota ya yambo oyo yambaki mosala na Nzambe mpe ndenge batambusaki yango toyebi histoire nyonso mpe ndenge ekomaki na suka. Tolandi yango na introduction ya tata mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba ndenge ba génération elandanaki mpe bango nyonso balongaki te kaka ndambo, kasi mpona nini na ba génération ndambo kaka bazali kolonga kasi bango nyonso te. Yango na mokanda oyo ezali kolakisa biso molongo ya biso bandimi ya nkolo tokozala lolenge nini. Ezali kolakisa biso ete tozali libota oyo eponamaki tozalaki liboso bato te tokomi bato. Soki to remonte na ba génération lokola ye moko tata mokonzi abula alobeli yango kino toyei kokoma na papa Simon Kimbangu. Mpona nini nkolo Yesu ayei kopona papa Simon Kimbangu? Parce que amonaki ete mosala ebebaki, mosala elalaki na ba oyo bayambaki yango liboso. Yango wana apesaki ye mokumba ete akoka kotelemisa mosala na nkolo, akoka kokamba libota. Libota yango eponamaki ezali libota ya biso bayindo na nzela na nkolo Yesu aponi papa Simon Kimbangu mpote ye akoka kotambusa biso. Yango na mingi ndenge tolandi papa lobi tozali kobeta mabaku, mingi bazali kokotisa masengenya, mingi bazali koloba makambo ya ntina te mpona kokweyisa bandimi. Yango na mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba azali kolamusa biso ete tobosana te ete tozali libota esantu. Tozalaki batu te me tokomi batu. Soki tozali libota lisantu toponami ezali mpona kosala baaventure te, nzoka nde toponami mpona kopanza sango na ye, mpona kopanza sango na Nzambe. Mpote biso tozalaki na molili, tolandi nzembo oyo chorale de dirigeant uti koyebisa biso tozalaki na molili, me yende mutu abengi biso alongoli biso na molili akobisi biso na pole. Soki totali mutu asali rétrospective lolenge lo etamboli na ye bandaki kino mokolo akomaki mangiste lola mosala na ye etamboli na ye ezalaki ndenge nini. Yango wana abite solo mutu na mutu apona. Eske tokotikala kaka tokozongela nzela wana oyo totambolaki yambo to tokozwa nzela oyo ya pole. Yango wana mikolo elekaki tolimbolaki awa te bilema. Elema azali mutu oyo asosoli likambo na Nzambe ameki yango ale yango asaleli yango amoni yango eza malamu, kasi azali kozongela lisusu bizaleli oyo ya kala. Mondimi to bandimi biso bandimi tozali libota esantu, libota eponama, libota banganga oyo eponami mpona kopanza sango na Nzambe etamboli na biso ekozala lolenge nini. Esenga na biso totumba mbeka na Nzambe. Soki tozwi na mbeka Abraham atumbaki mbeka, bepreuve nyonso bapesaki ye kino na mwana na ye Isaac. Me biso lelo bandi baza kosenga na biso ete biso moko tozala mbeka, sacrifice vivant, tomipesa mbeka biso moko. Tango toza komipesa mbeka na misala o tozala yango, misala o tozali kosala mpona kotonga Yerusalem, misala na biso ekokana pe na bizaleli na biso. Ezali teke tozali kotonga Yerusalemi, me bizaleli na biso ezali contraire, ezali kofingisa Nzambe na biso malamu te. Pote miye bazali koloba na Romains chapitre 2 24 balobi ezaleli na bino etamboli na bino bandimi yango nde eza kofingisa Nzambe. Donc ndenge tozali kotelema po totonga Yerusalem, bizaleli na biso pe totonga yango ndenge wana tomipesa mbeka biso moko. Pote surtout tozalaki batu te tokomi batu na lokumu. Batata ba mama ezali ata na nzela mutu mama lati teni liputa na biso bakimangiste tata pasteur kimangiste ndenge tolataka blanc ezaka peza na lokumu makasi bapesaka biso lokumu. Tozwi lokumu na mpona nkombo na papa Simon Kimbangu esengeli na biso toyeba ndenge nini tokotambola lokola ye alingaki, parce que baponaki ye lelo bakitisaki ye na se afanda na biso elongo mpona asembola mosala na nkolo ekokobeba te. Babi to bayokelaki biso mawa te. Solo na tozalaki na Mbazangungu, la biso ezalaki le 1er juin
toyeba tolandaki ordonnance to décision mokonzi asinaki mpona clémence oyo asalaki na bandimi babi fo ozala nzambe mpona kosala likambo wana me mpo bazwaki etumbu lobi na mpokwa me na ntongo na clémence ya mokonzi abiki bongo eloko ndenge na ndenge nini toza kokapitalize yango eske solo lelo tomona lisusu bato baza kokweyisa mobeko wana tozosalaka na nko to tozali nano bomwana eza kosala biso yango na batata bamama ntoma petro azali kolendisa biso ete kondima na biso solo ezala makasi tolongola mposa nyonso ya nzoto oyo eza kobundisa na molimo ntina wana mibeko eza kolia nzete na ntongo mibeko eza kolia nzete na etingya parceke elikya nkolo alobi te papa kimbango na poni yo mpo totombola mosala elikya ya nkolo lelo ezali ete mosala na ye ekende liboso biso soki tolongisi mosala oyo te ekozala pasi mpo na moto mwini mpe kozala échec mpo na mokili mobimba orke 4e génération ya mitano ezali te tozali tofeli tosala makasi biso tolonga mpo tolongisa libota ya bato mwindu mpe na nsima libota ya bato mwindu tokokolongisa mokili mobimba ndenge nzambe azali kolingela yango mpo te mokili moyeba te solo papa Simon Kimbango molimo santo tata molimo santo na telemi wana koba tata mwana mpe molimo santo. Nkomona nzambe tata mwana tata molimo santo tata molimo santo nzambe kati na biso bato papa Simon Kimbango Kiangani liboso bozalaki na bino bato te mais sasa hivi bokomi bato bokomi libota na nzambe bozalaki na molele boye na pole bozalaki na kufa bozwi bomoi Esaïe asakolaka yango déjà na Esaïe chapitre 19 verset 25. Esaïe asakolaki yango alobi na ntango na suka Israel akozala moto na misato me nzambe akobenga Egypte akopambola liboso Egypte pambolama Egypte libota na ngai donc Egypte ezali nde mokili ya biso bato mwindu me nzambe alobi Egypte libota na ngai Esaïe chapitre 19 verset 25 soki Esaïe ebiangami libota na ngai tozalaka liboso libota te toyebanaka mpe te tosalaka mpe tozwaka mpe bolembisi te biso tokomi libota na nzambe biso tokomi libota na banganga biso tozwi bolimbisi biso tolongwe na kati na molili toye na pole na nzela elaka oyo nkolo Yesu apeselaki ete tata molimo mosantu akoya koumela kati na bino na nzela na boye ya tata molimo mosantu papa Simon Kimbango tokomi nde libota na nzambe tokomi libota na banganga baoyo bazalaka na bilakeli mabe bazwi lipamboli pambolama Egypte biso tozwi nde lipamboli tosangoli bokonzi na nzambe na Zacharie chapitre 8 verset 23 kuna nde eyebisi biso ete mabota manso ya mokili mobima bakoya koluka nzambe na Yerusaleme bakosimba elamba na yo moyuda mpe bakoloba mema biso epai na bino toyoki ete nzambe azali na bino elongo nzambe azali na bino elongo nzambe oyo aye na libota na ye wapi na kati na Egypte tata molimo mosantu aye na kati na biso bakosimba elamba wana papa diange na lobaki le 2 avril 1990 kuna na matadi mayo alobi esika oyo balobi juif bare ekozala nde kimbangiste bakosimba yo kimbangiste bakoloba mema biso epai na bino toyoki ete nzambe azali na bino epai mosusu te nzambe azali na bino tokomi libota na nzambe tokomi basakoli ya suka oyo bakomema sango malamu
tokomi baambassadeur ndenge nzembo bandeko na biso ya dirigeant bakoyemaka vous êtes les ambassadeurs tokomi baambassadeur baponami basakoli na nzambe ekomama yango wana toza kotangelaka bino ndenge ye moko tata molio mosantu aza kopesaka bachapitre oyo nyonso ntango oza kokóma na ndako tanga chapitre moko na moko elingi koloba na mokuse ke bible oyo ezali histoire ya bana ya israele te ezali nde histoire ya biso esengeli tata molio mosantu ntango ye aye alobi bible oyo ezali ya biso ezali nde histoire na biso ezali nde bilaka mpo na biso ezali mpe mapamboli mpo na biso ezali lisiko mpo na biso ifo kamata yango lokola mokanda lokola histoire na yo ndenge ambassadeur israel akendaki kopesa bible na mokonzi ya kala feu maréchal apesi ye kado ya bible alobi oyo ezali histoire ya biso ya israel mais erreur ye asalaki esengelaki ye mpe akamata bible azongisela ye pour dire ezali histoire na bino mais ezali histoire na biso mpo nzambe asili koya kati na biso tokomi libota na nzambe yelusaleme na sika ezali kotongama esika na biso makambo nyonso ebanaka liboso na elaka ndenge nzambe alobaka yelusaleme ekozwa nkombo mosusu oyo nzambe ye moko akopesa le 5 avril 1921 nkolo yesu libota na ngai ekoyeba nkombo na ngai libota na nzambe na ntango na suka bakoyeba nkombo na ye yango wana biso baye tondimeli tata molio mosantu ndenge nkolo tata molio mosantu alobi tataki mangu tobiangami bakimbangiste mpo ye nde nzambe na biso bacroyant toyebi nkombo na nzambe na biso Esaïe asakolaka yango Esaïe chapitre 52 verset 6 bakoyeba nkombo na ngai bakolata nkombo na ngai na ntango wana ya suka e Apocalypse 3 verset 12 elobami ete mpo na molonge nakokoma nkombo na ye na elongi nkombo ya nzambe na ngai mpe tata na ngai mpe nkombo na mboka na ye ya sika na elongi na ye nkombo ya nzambe na yo yango wana mokolo mosusu tata molio mosantu apesaki biso priere oyo ya notre père ezali nde ya biso mpo bokonzi na nzambe nde eye epai na biso ye nde azali tata na biso biso tozali bana na ye biso toyebi ye na nkombo na ye ye mpe ayebi biso na moko na nkombo na biso tozali libota na ye libota na banganga yango wana biso nyonso nkamba oyo ezali kotongama ezali biso nyonso to ezali devoir sacré mpo na biso nyonso to bato mwindu parce que papa Kimbangu alobaki ete mwindu akokoma mondele mondele akokoma mwindu tozalaki na baombo akangoli biso na koma na nkolo yesu ndenge elaka epesamelaki bayokanaki tokomi tozwi bonsomi tolongwi na molili tozwi pole tozwi lingomba tozwi leta ya biso moko tozwi yelusaleme na sika ezali devoir sacré mpo na biso nyonso tu kotonga yango biso nyonso tu baafricain et puis mokili mobimba y compris Israël parce que Israël balobi ya kozala mpe moto misato ebandaki na Abraham eye kuna nde batongi fondation eye na bandeko batelemisi likambo na nkolo yesu eye kolala tata molio mosantu alamusi yango bamataki bamur biso nde toye kosilisa yango emabota monso bakoya na yelusaleme na sika engebene liloba na tata molio mosantu papa Kimbangu alobaki ete bokoyamba mabota monso ya mokili mobimba tokotonga yango me yo kimbangiste oyo olati nkombo ya tata molio mosantu yango wana bapesi yo elaka Esaïe 61 verset 6 elaka wana balobi ke mpo na bino bozali banganga nzambe bakobenga bino banganga ya nzambe na biso basacrificateur ya nzambe na biso banganga donc soko babengi yo kimbangiste babengi yo libota ya banganga parce que moto mwindu parce que mundele mabota nyonso tu référence na bango yo kimbangiste
yonde moto lati nkomo ya tata molio mon centre nzambe yondo zali nganga nzambe na biso ndenge komami na Bible yondo zali molakisi nzela na biso yondo zali mwinda na biso yondo zali mungwa monso tokozwe epai na yo yango wana elobami ete bakosimba yo na elamba bakoloba yo mema biso epai na nzambe nzambe azali na biso bakosimba yo na elamba. Donc banda lelo tokamata responsabilité na biso avec le plus grand sérieux pour mokumba epesameli yo epesameli ngai babianga tobiangami ete bana na tata kimbangu yango wana abetaki tolo abioko tonga lingoma na nini alobi baoyo bakondimela ngai bato na ngai nde mbongo na ngai nde nakosala na bango mosala. Donc biso nyonso to bacroyant biso particulièrement biso bakimbangiste tozali libota oyo ndenge elobami na Apocalypse 21 verset 3 à 6 sasa yepi nazali kojalisa makambo nyonso to ya sika biso bato mwino na ebandeli tobebisaki me nzambe alobi sasa yepi nazali kojalisa makambo nyonso to ya sika apesi komo kisolokele apesi komo dialunga apesi komo diangeni nazali kojalisa makambo ya sika nazalaka mpe nazali ye wana abotamaki na 1950 na 1918 abotami na 1951 mpo azali koumela kati na biso po ete elongo na ye totonga Yerusalemi na sika to ya mama bota manso ya mokili mobimba po tozali libota ya banganga nzambe na komo na tata mwana tata molio moson. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo Yawe merci pona malobo pesi biso pe passage biblique opesaki biso yango révérend Kabemba atangi pe explication révérend Kabemba pe révérend Elebe bapesi yango. Donc vision ya papa pe explication apesaki biso na détail ezali ya kolakisa ete banda na ebandeli Nimrod likambo ya tour de Babel to Babel akala toyebi yango azalaki moto mwindu pe ndenge minoko ekabwanaki mpona balingaki kaka bakokana na nzambe pe nzambe apanzi bango ekititi na baset tata ya Abraham oyo aza kosambela amoni etoile asambeli afukami asambeli amoni sanza afukami asambeli nyonso wana azalaki kaka na koluka nzambe nzambe alobaki ete wana nyonso zosambela ezali ngai te kino sukasuka nzambe amelakisaki surtout epai ya mwana na ye Abraham pe apesaki ye devoir ndenge papa alobi ya kotumba mbeka sacrifice ya mwana na ye pe makamba kotumba banyama ebandaki na banyama alongaki te na likambo etali ndeke yango nzambe apesaki etumbu alobi libota na ye kokende na bowumbu. Effectivement Israël libota ya nzambe ekendaki na bowumbu na Egypte na pays africain oyo ya biso oyo toteyaka ntango nyonso ete basalaki 430 ans na boloko to na bowumbu kuna na Egypte ekino makambo ye kokoma na David na nkolo Yesu e papa alakisi biso ete bango nyonso wana kotala bazalaki bato mwindu même bakala mingi te tolandaki na bilili président ya Russie Poutine akendaki kokundola na babuku pe na basekre armoire ya bakoko na ye aye kobimisela biso image ya nkolo Yesu ya moto mwindu ekamwisi mokili mobimba baye basalaka baseremoni ya kotombola nkolo Yesu lobi baza kolakisa mondele a partir ya wana soni ezwi bango bakomi kolakisa ete nkolo Yesu azali moto mwindu. Donc ezali lisusu secret te tozali kokende malembe na esika verité ezali verité ezali na tata Simon Kimbangu verité ezali na tata Simon Kimbangu Kiangani tolanda ye tokobika nde ye wana nkolo Yesu atikaki mokumba to mosala epai ya tata Simon Kimbangu
po ete meme papa tunaka biso ya solo pouvoir ezalaki na nkolo Yesu ebongo ntango ye akufaki atikangi na maboko ya nani. Meme Pierre alobaki likolo na yo Petelo na kotonga yo libanga, likolo na yo libanga na kotonga ndako na ngai, c'est-à-dire église. Ebongo ntango akufaki ekenda wapi? Remise reprise automatiquement esalamaki na papa Simon Kimbangu. Et d'ailleurs kuna na bango bayuda kolo Yesu alakelaki bango mabe mpo na kozanga botose na bango, kozanga kondimela ye, kozanga kotosa ye. Kozanga kondimela ye ezali automatiquement kozanga kondimela tata nzambe oyo atindaki ye. Kozanga kotosa ye automatiquement ezali kozanga kotosa tata oyo atindaki ye. Et lokola lobaki na Matthieu 21 verset 43 ete lokola boboyi kondimela nga pe kotosa ngai, bokonzi ya nzambe na memeli bino, bokonzi ya likolo na kolongolango na kotinda yango na libota mosusu ekobotela ngo mbumu. Po présence ya nkolo Yesu epai ya bayuda ezalaki présence ya tata nzambe pe présence ya molimo santu, po ezalaki periode na ye bokonzi na ye. Tata se asalaki ya ye règne bande na mokili kino asukisaki mwana na ye ya ye. Et na théologie babengaka yango la péricorèse de l'interpénétration. Lokola ezalaki epoke ya tata nzambe règne na ye, mwana na molimo santu bazala kosala kati na ye, ye amonana ayebana. Tango ya silisi mission na ye komi turi ya mwana na nzambe kolo Yesu, tata na molimo santu bazosala kati na ye, bazala kosala kati na ye. Awa lokola komi turi ya tata Simon Kimbangu molimo santu, tata na mwana bazosala kati na ye. Yango monaki avant kolo Yesu aya Jean-Baptiste azosakola bobongisa mitema, bobongisa babalabala nkolo po ete bokonzi na nzambe, bokonzi na likolo ekomi pene. Alobaki teke nkolo Yesu alinga botama, ma alobaki bokonzi ya likolo, bokonzi ya nzambe. C'est-à-dire nkolo Yesu nde bokonzi ya likolo, bokonzi ya nzambe. Etango nkolo Yesu abotami akoli abandi mosala tata na ye, alobi ke bokonzi na likolo, bokonzi ya nzambe ezali katikati na bino. Le royaume de Dieu parmi vous, présence na bango ezali présence ya bokonzi na nzambe. Awa lokola salaki déjà remise repris na papa Simon Kimbangu, tozali na 4e génération, c'est-à-dire présence ya nzambe, bokonzi na nzambe ezali kati na papa Simon Kimbangu. Ye wana papa Simon Kimbangu kiangani tokende koluka nzambe to lobi kwa yerte nokite tokobunga, c'est-à-dire bokonzi na nzambe ezali yao. Et d'ailleurs même na Psaume 76 balobi nini nzembo ya safu, Dieu s'est fait connaître en Israël, ou bien na Juda. Nzamba yebanaki bayebaki nzambe na Juda. Son nom est grand en Israël. Kombo na ye ezali monene pe ezali na lokumu, azali célèbre na Israël. Libota ya yambo ya ponaki. Ndenge papa alobaka na biso, bande la mokili nzamba alobaka mbala mibale. Alobaki na Israël kuna nde sika kena komilakisa komonana conformément na Psaume 76. Dieu s'est fait connaître en Juda, il est célèbre en Israël. Kuna nde sika toyebi nzambe toyekoli kuna nde sika ya kena komilakisa liboso. Yango ya mibale papa alobaka na biso ete sima Israël ezali nde biso na nkamba Yerusalem, biso bakimbangiste. Ndenge revere leba lobi, papa diangenda alobaki ete esika ya Israël bo remplacer ngo na kimbangisi. C'est-à-dire ezali nde biso likambo na nzambe pole oyo papa lobi eza na biso bakimbangisi na nkamba Yerusalem ya sika. Epa ya papa Simon Kimbangu kiangani alobi ndako na ye ezali na Salem. Sa demeure est à Salem. Nyonso wana pona kolakisa bokonzi na nzambe. E lokola nkolo Yesu ayaki nde yango alakisi asali ba miracle apesi Mateya alakisi ke mutu akoko mona tata te soki aleki na nzela na yete. Ndenge pe alobaki na Jean 14 1 suivant. Yango ekomami pe na Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est-à-dire na kombo mususu te oyo tokozwa lobiko.
bobele na kombo ya nkolo Yesu, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devrons être sauvés. Na tango ya nkolo Yesu kombo mosusu te oyo ekobikisa mokili mobimba, bobele kombo ya nkolo Yesu. Ye pe alobi na Jean 14 ete moko akokoma epai ya tata te soki aleki na nzela na ngai te. C'est-à-dire ezali passage obligé. Lokola ye apesaki pouvoir siko na papa Simon Kimbangu, kombo mosusu te ekobikisa biso, kombo mosusu te ekobikisa mokili mobimba, bobele kombo ya papa Simon Kimbangu. Ye wana papa Simon Kimbangu kiangani, ye wana tata Kimbangu aye kozonga pona kosilisa ko continue pe kosilisa mission na ye. Kombo mosusu te ekobikisa biso, ndenge ezalaki kombo ya nkolo Yesu. Yango balobi na biso tozali peuple, ndenge révérend Kabemba atangi ndenge papa pesaki biso. Vous au contraire, vous êtes une race élue, tozali libota ya baponami, nzamba poni biso lokola libota na ye, ndenge ezali pe na Psaume 33 verset 12. Esengo na libota ezali na Yahweh nzambe na bango, oyo nzamba poni lokola bien privé personnel na ye. Tozali bien privé ya nzambe, personnel ya ye. Moto musako ko tia loboko na biso azali te bobele ye, tozali ko dépendre na ye. Balobi na biso bozali sacerdoce royal, libota ya banganga nzambe. Lelo Kimbangise nyonso azali libota ya banganga nzambe na kombo ya papa Simon Kimbangu. E tozo te ya pe mondimi azo bongo la moto. Akomi pe mondimi, abigise pe molimo na ye. Donc ezali likabo moko monene oyo nzambe na biso apesi na biso. Une nation sainte, libota ya basante, na nzela ya tata Simon Kimbangu, na sacrifice na ye, na elonga na ye, na bonzambe na ye, lokola azali nzamba azali mosantu, na bosantu na ye, biso nyonso tokomi libota ya basantu. Yango tozala fier. Na kanisi batata pe ba mama, yango papa tuni biso lelo, toponi nzela nini? Ya pole to ya molili? Ya pole ye tata Simon Kimbangu, ya molili nde ya Satana. Donc apesi biso devoir moko na moko apona, awa to yebi, awa to sosoli, ke kombo mosusu te kobikisa biso, moto mosusu te kobikisa biso, bobele tata Simon Kimbangu, to yeba kopona pole, pole nde tata Kimbangu, to ndimela ye, to landa ye, to kobikisa mana biso, ye wana tata Simon Kimbangu kiangani. Papa, to sukina no wana kombo tata mwana pe molimo sana. Merci na biso ba muta boken rovanda. Biso nyonso toyoki eza na Bible. Papa Mfumalongo alobi tosala retraite. Retraite wana ezalaki kotubela ezalaka. Amoni ba mama moko bayaki oyo naza koloba batemoin bazali bazalaka na ntango wana na retraite wana. Sikoyo mama wana alobi makambo. Merci Bamuta. Papa atuni batu wana balaboni yo yaki na mokili ozongaki balaboni. Mama wana aye juste likambo ya koloba ezali te, balaboni ozonga na mokili. Biso toyebi kaka so okufi okei libela kozonga. Mais loka réponse à malon mpe ezalaki te, atiki kaka. Retraite ezalaki na nkamba wa na mbuki. Tata moko atubeli soki atikaki ndamba makambo asisaki te, ye moko alobi génération nyonso ayaka na ye.
Kola tikaki ndambo abeli mbala moko papa mfuma mbanza alobi bokenda kotika ye na mboka na ye. Papa lui akamati ye akufi bake kotika ye boyaki koloba. Tango papa kimbango ye akena banzanzanda papa kimbango aza kolinga te makambo oyo ya komema bato. Kolo Yesu alobi bikisa oyo bebaka na Sodome na Gomora biso zotindi obikisa bango nzambe ya mawa. Soki tozali awa soki tozali te tata kimbango ayaki mpona kobikisa biso. So ozalaka na génération ya liboso ya mibale to ya misato bapesi yo ntango yango oyo nyonso eza kolobama. Balobi na biso mpe totonga Yerusalemi ezali chance na biso. Profiter 4e génération tobika toza na bamouvement tosongi koreki mbongo na bino ya mouvement nano esili te oyo bapesi nano te bapesa gaki mbongo basengaki bino bapesa soki ekoki nano te bopesa fliki bino nyonso boza na makambo ya bambongo to verse topesa tata nzambe nyonso tobikisa milimo na biso. Tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo. Amen. Bika tokubikelo moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.